oyo na koyoka ke chaîne oyo na koyoka ke Beo Bercy adobi apesi mbongo chaîne wana na poursuivre en justice bala kisanga place Bercy apesi mbongo mais dire que Bercy a donné l'argent à qui ngai papa le qui ya mbata ngai il n'y a rien jusque là mais comme il est en prison nous attendons que la justice fasse son travail et a purgé peine naie pour l'homicide volontaire un point très le responsable de Babsek Zanga Bayelanga a reçu Moko na célébration que Bercy a fait Singambon. Et derrière de Bercy, comme il a fait un homicide volontaire, à la prison, Toko Samba, jusqu'à ce que a purgé peine naïe. Congo France. France.com site ya Kolo Masolo à danger, Masolo Kitoko. Merci bana poto bana monde entier qui vous nous suivez de partout. Notre website www.congofrance.com. Babi si tu as informé bino si tu as pesa bino information malamu. Oya patron na biso le boss Didi Dipumba le patron crédible très crédible surtout. Tozali ande to expliquer ki bino que l'actualité oblige. Tozali bongo na matanga yande kona biso bobsek na yende kona biso Richard Mbata oyo na voix kendelaki liwa na biso soto yebi azalaki mingi mingi otamona ndeko na biso Bexi mona autrement dit Simon obino so boyebi toza bongo na bobsek na ye. Aujourd'hui c'est à lever du corps et puis lobby to interview pour na enterrement na ye. Tozali bongo na ba artiste ebele to rejoindre intervention ya mutu moko mais ko expliquer biso maître Mbata azalaki nani po na ye. Neto rejoint artiste moko parce que la moni ba artiste bazali ebele ba sportif bazali ebele awa to rejoint bango moko na bitina poussa na zo pe na moni Pem Chapeau bazali awa. Bonjour Pem Chapeau. Ouais, bonjour Forêt comme grand journaliste. Yo pose la gaming na maître Mbato za na Bexi impressionné ko za nini par rapport à liwa ndeko na biso ndenga tiki biso à fleur d'âge comme ça. Bon, eza liwa eza pona nzela ya biso nyoso mbe susi makasi talaka ka mutu bozalaki na ye no bosisi ba sentimata tiki biso même batutu esalaka kaka pasi kozangisa neti maître Richard Mbata Bogar Mbata Bisuma azalaki maître mo boye soito vandi tozo sala pena d'hiver na sentiment ya kovanda na mutu bon lelo maître ya kufa tiki biso susi makasi faut comme bino ba yuko loba nini par rapport à makambo o s'est passé wana ndenge ndeko loba o cité ndeko na biso Bexi na makambo wana ye mtasali boye azongisi boye bino bozali ba ressortissant ngiringiri nini yo yuko loba na bato bazotala biso na poto Olivier Temo na autrice azola na biso puis patron na biso le PDG le boss Didi partout dans le monde ça va tourner no ba hotel so bana ngiringi puis bana monde entier bon na golo bakaka na monde entier zaka likambo ezwaka mutu nyonso yemo lokola l'état azwaki déjà charge ya makambango yemo pe l'état ebika ndenge nini ya kosilisa kango po eza nzela ya biso tu eza souci makasi même mutu oyo bozalaka na bien soko ki déjà ke mutu asali likambo mutu ana to zalaki bien mais batutu ba komonoka mabe siko mabe wana nzambe kande mutu ayebaka ngo etaki conseil na kopesa kaka na mwana mai bon eza kaka ke nyonso kaka na ndenga nzambe nde kaka sunga kaka kote maître Mbata kei nzamba sunga kote pe Bexi zali nzamba sunga kaka po eza nzela. Merci vraiment, bonjour na biso partout dans le monde. On va comprendre que les rendez-vous à tout homme, Dieu a donné puis Dieu a repris. Voilà, tout pour la malembe. Token sika ba exposer corps yande ko na biso. Sino awa ba chroniqueur bazali ebele, ba artiste bazali ba sportif, tozali pena jazz awa. Na habité jazz Hugo Baksanini parce que les rendez-vous à tout homme, Dieu a donné puis Dieu a repris. Par rapport à Lyon de ko na biso parce que biso so tokutani awa. Déjà le roi moi retrouver Hugo Baksanini de ko na ngai. Non, Zapenza retrouvé pour Nanga parce que Richard, c'est un petit que je connais, grande sœur de Monique, Abotana, Maman Ban, il y a Maman Sanga Tony, donné des Canadiens pas à moi mouké. Donc pour la biso à Toye, pour la Matanga, donc Monique a coupé les voilà. Donc après, puis petit Nanga, donc biso va à Kassavou, on va dans Guingi, donc c'est très naturel du monde. Naya Matanga. Ouais, merci Jazz par là, ni ne rigoloba, parce que moi, ma température, c'est moi l'icolo, ni ne rigoloba qui ça pour que, baninga ba kozala moi, esprit moi kozala moi qui parce que moi batira mes ali, moi maquer les ali tout autour ya liwa ndeko la biso Richard. Ni ne go apporter comme conseil. Bon, c'est une très mauvaise idée que ça des ordres c'est comme Matanga mutezali. Ba plateforme moi ba culture wana ya ko éviter que ça des ordres parce que Matanga ça.
comment passer mutakufi il faut tout autour na il faut m'envoyer bien ça là mais bon on a nous changer tout vraiment bana ndenge na bango ba monde na makambo qui n'est pas normal donc fait avec de voilà de trop quoi. Ouais, en tout cas merci just vraiment toti qui on a toujours continuer to bi que tozanga na obsèque ya ndeko na biso Richard lilobana so ero salani. Non, mais condamnation na famille na batino so na bala ngingi no so besoin de Richard et puis na batu tout ba qui et puis na Monique et surtout na ba bala kasavu peut également na bala ngingi donc c'est la famille de Tolé là quoi donc ma trop quoi quand la jeune le roi atika mokili boy ça fait vraiment mal au cœur. Merci just vraiment merci. Moi bana poto bana monde entier coup de chapeau vraiment à mon boss Didi Dipumba le patron crédible très crédible et surtout l'actualité oblige. Net webisaki bino ke vitesse ezali makasi Congo France eza la vitesse de croisière na niveau au Saranate parce que tozo fina basita mike pour vitesse ezali makambo ezali patron tozo ba confrère bazali tozo ba artiste musicien ba artiste sapeur ba artiste peintre ba maître ba ngono so ba le lande kona bango ko kabola ensemble na famille biologique ya Richard autrement Dimbata. Bonjour Cédric. Bonjour. Ndeko na ngai impression ezali nini par rapport à mukolo lelo na ba obsèque ya ndeko na biso Richard Mbata. Bon, impression na ngai eza tout d'abord passe oui comme libiso bomoni muto to fandaki to liaki to melai na biso to bana ngiri ata to kenda mais mabele mame et là on a linga na loba j'appelle tous les habitants de Ngiri à la solidarité. Je sais qu'à travers médias en ligne Otozo nyata bango image nangai parole nangai et qui n'est pas à tout le monde. Cédric, là vous parlez de tous les ressortissants de la commune de Ngiringui, c'est ça non? Oui, bien sûr. Donc je suis en train de leur appeler à la solidarité. Bercy, il est incarcéré à la prison centrale de Makala. Richard Mbata, paix à son âme, nous venons de la morgue de Mama Yembo. Et c'est ici où nous sommes en train de pleurer Richard Mbata. Hôpital général, ex-Mama Yembo. Je les rappelle à la solidarité. Richard, c'est quelqu'un qui a eu à passer des bons moments ensemble avec Richard Mbata. Et n'oubliez Tobo Sanateka qui est essayant de se référer n'a pas bien fait. Aujourd'hui, ils se sont incarcérés à la prison centrale de Makala. On vous appelle le communicologue. Un communicologue n'a pas se pélandé boza au milieu du village. Boza dans le sens mauvais, dans le sens il y a bien. Par rapport à l'éthique. Oui, par rapport à l'éthique journalistique. On a maîtrisé le domaine. Na fier le quoi nazali bosso à confrère nangai. Na banga kila monsieur ezala. Oh yo lo ba mabe malamu a Bercy yebo cha pembe ni. Preuve année biso tout toi bateau toi là qui n'a moins accident et comment qui le loisir incarcéré na prison à Makala le lot ozo kunda Bercy alors kokunda le lot ozo kunda Richard Mbata on a été épais sa biso bokabwanité tozo pétant o esenga to kanisa o azia incarcéré. Problème na ezani ni to lukato boma moto to pelisa moto te bino boza na mikili bino boza partout na ebité bino pe kuna eske bokabwani so bokabwani ezala pasi bongo biso apoto lobani na osenga na biso nyonso na bomoko na sepende na moni presse et répondre présent et surtout papa dosé pour babi vitesse ozo ya nango eleki na sengono kitsa chaba la terre tina matanga pression ka boy. Merci Cédric mon confrère. Baba comprendre na zo peka bandeko tozaka tozo mo ba intervention na bango ndeko pe partir na nomo na mingi na parce que forêt bleu les sous natifs de Bumbungiri commune voisine tozo appelle ndeko. Bonjour Patrick. Bonjour Forêt Bilé le don secrétaire léopard de la SAP normal soda. Donc Golobani par rapport à lui ndeko na biso Mbata biso sotoye bi voix ni no 5 ndeko na biso akenda ezali rendez-vous à tout homme. Dieu a donné puis Dieu a repris. Nous amènons mon père, nous amènons mon zui. Bazolanda partout dans le monde. Oliventin Bazolanda yo, Thomas Maketo, déception Thomas Bazolanda yo, Mobondo Sabine à niveau à Belgique Bazolanda yo, Mamin Koi, hélico de guerre, Chabani Bangotu Bazolanda yo. Yoriko Baksanini par rapport à lui on a biso au Tigabiso Richard. Bana Paris, bana Londres, bana Bella. Bana mérite to bo sanité nzamene mo pesi na mene mo zwi mais nzamene suko tu azwi na nenga mabe azana mabe comment azwi na nenga mabe na nenga ni nzambe yo mo lobe nzamene mu da pesa nzamene mu da zwa mais nzamene suko na nenga mabe ati ba pota na mitema ya famille ba mama ba papa lelo do to na pasa kozwa do ba oba ya boye maître Richard mas na biso boga qui a fleur d'âge vraiment oh moi muke
Moi muke asana nous vite. Akena âge vie ni banda. Moi muke nzambe ne mozui mais nzambe azui na ndinga mabe. Par là Patrick n'a habité son lit qu'on fait la parenthèse comment parce que nous avons biso pe Bexi moi l'autre m'a dit Simon il est pas allé incarcéré dans niveau à prison à Makala par rapport à dossier oh yo kolobani po koto tozole la matanga ndeko na biso Richard Mata côté kuna pe ndeko mususu pas allé incarcéré Merci moi là yo kolobandeti ndengeni parce que biso to sala musala nous sommes au milieu du village yo kolobandengeni mais ye azala la prison to azala libéré kuna tozate tout se paye ici bas ya zo futande o ya salaki tout se paye ici bas comment c'est un pays à finolé tout se paye ici bas comment tout se paye par rapport à ma somme o ya sali yango azo futa mais prison kote lobelo côté prison est moins léger faut être na plus que prison oh ndeko na vérité ndeko te o ya salaki o ya sali boya za na inae biso to ma famille même o uti matadiki bala o uti soki mbujima o uti soki katanga biso to la famille on comprend ko sala eloko aboye ko kitsa ba obaboye berse ndeko na biso mais o ya sali abungisi image ya matala boga to zo image wana na bersi na yena za boga muna zo déjà image wana na bersi na yena boga muna zo image bersi la vilain un vilain avec mon biso boga et bersi la basi balanda e les propos tenus par l'invité ça n'engage que lui. Merci Bassi Balandaye, Richard Poivre et Richard Bassi Bazo Landaye, merci à vilain, tu le lot, t'as un autre ça, auto craseni. Auto craseni, on a posé une question, on doit. Ah, on a droit à question, tu répondre ngaï. Caméra yo, micro ya yo, nyo so yo, on a droit à réponse. Auto craseni. Il y a une fois expliqué dans le monde. Mais tout là, pour baba vilain, bon qu'est-ce que la bombe auto bango tout baba vilain. Mais tout ça la bien té. On comprend, bah même pas d'éducation. Berse à moi na gimbango ya ngingi koya na bossa nango ana ngingi to biso tutuka luti basala babuso ba ote vous comprenez to biso ba teyomba la basala buso ote ba lisimo ba jeta misi basala buso ote vous comprenez ba bilba ya basala buso ote lelo berse a pouvoir bisoni ala sa ki bersi krinya malunga o berse ni ma yebisa biso animani abinisa nani tala caméra passe na tala ne maître na tala ne maître na posa sortir la caméra te na tala ne maître on comprend hier avant na kuna l'état kata problème sur l'état sali kutu buso bako a libérer a livrer bana Porto bana Londres nde ba boye bana Paris bana Bella partout aux au Londres Luanda, bon libéré Bercy. Vous acceptez que nous avons incarcéré vraiment comment pour ça c'est la montée. Mais ça qui se passe yama et ça qui accident est arrivé. Yene muté ko benga na palin 0 R benga na palin. Mais arrive après quand même. Ah, ya Monique. Wabi mbata, o mbata zate akei, mbata bengi. Asema benga benga ki. Aya boy mam, abenga yo pa ke boma e. Abenga pas que boma pas que ça mbata mabe passe pas que azwaki abenga ki po boma ayo lugela e nini ngane yo lugo na palin ba so pe mbata zate me chombeleli mbata te chemise a te quête pour mettre à propre à quitter lui na bandal pe o pe na parler ba désert accompagné na ba soda oh l'explication claire exacte to ça mais moi to lobe en trop to zo beta to zaka to kunde bemba akende comme a likolo to kunda e après to solo là merci à comprendre. En tout cas, merci. Bon comprendre que Zalimwa, bande comme sous Kandeza, on a moi l'icolo. Bon comprendre que Bungi ça peut moutoupé, ça un peu difficile. Mouton a cher ou trop cher pour Nabino. Donc bon trouver en normal. Bah propos peut inviter à retenir, à engager peut carrier. Oh, toujours respecter la éthique et puis d'ontologie à Moussala. Merci vraiment à Badozo Nabiso de partout. Merci vraiment à l'ambassadeur Mogabe, Kuidadou. Merci à mon vieux. Montana Kabumbayi. Merci vraiment à Wazabanga qui fout bien besoin de partout. Pasteur bienvenue d'Ibinga, Mami Koi, Chris Kisinga. Merci vraiment à coup de chapeau à mon boss Didi Kapumba. Balobi Congo France babi na minute va site zo fina na niveau où on s'arrête parce que vitesse ezali tozo continuer tozo arabe élément d'intervention baninga parce que mutamtaza na tempérament na il faut qu'on se le dise mutamtaza na tempérament na. Merci tozo continuer. Pardon. Bonjour. Ah bonjour. Ouais, toye ko surprendre peut-être le matin ande ko na biso to tu ko perdre mutu ezali rendez-vous à tout homme nzambe mo pesi nzambe mozui mais yo zaki pe tona ndeko na biso Richard Mata ni ne ko lo ba vraiment parce que yo vraiment vivre pendant longtemps. Bon, pour un message na ko bakaki na zo adresser à la population.
Petit Bercy abomi Richard te. Petit Bercy batamloka na Richard. Nalandaki TV na monio. Bercy azongaki sima aniatie. Ngala zalaki sur place. Et puis ngala za conducteur munene na za grand chauffeur. Un témoin oculaire. Vous avez vu maramuna sonné c'est pas ça qui. Nazo kende nazana mulai. Nazo kende ndenge bato bakata kike ne balobaki ke Bercy azongaki sima aniatie Richard. Bercy azongaki sima te. Parce que namona ki trace moko te ke Bercy aniatie Richard. Ngala za chauffeur. Ngamna bimisa ki kora Richard na Clédès. Soki botali image na Molière pour mona nga. Nazo kotisa ye na mutuka poto ke na morgue eza quand de Kambekwe etanga maki batambula kana c'est pas la première fois batambula kana et arriva kana ngwana ke tangu bakuluna bubo soko bakuluna te mashegi toba basenga bambongo bakima ka bapechona ndengwana mais arriva ki pecha zo ki retard seconde bakimaka ya komatana mutuka etaba ola chez mutuka ya tikali kokoya mais Petit Bercy azonga estimate po babandeki kolanda ye ngaza sur le terrain soki bazonga sa film Molière bomona ngamna memaki na limisi na Clédès na zoko tsepoto kitike na morgue soki Bercy azonga isima anya tarisha bangabe bakanga na Bercy on banda kolanda ba beta ye Petit kisaka kitaki po akalme de bapetwana botika biso to kende azuma mbonga zaiki na rezo pesa bango mais azwaki ne retard ko matana mutuka tangu sikoyo mutuka elashe lokola simba ki makasi tenga za chauffeur automatiquement ni bako simba ki wana fungule portier il fait ki mai pour tous les alaka na poids ya tikali okoya azoki mais na tangu wana soki sikzo ki normal ba mère qui sort à l'hôpital. Pour comprendre les tristesse et ça là bon pas si vraiment que bon ça moto ça là qui naé kuluta me continuer c'est là resanga kufate tellement que c'est la chose là qui et morazim te bomi Richard toko kota na bino na fung la cercueil ne bazobo anyata ke ngam na lunga ngam na kotseka na ka ara na pota moko na moto mais hémorragie tezala ke mukeba me l'hôpital yango ebomi Richard ana minga bate parce que akansa makam susu na tiki na kamarke. Merci vraiment, merci tous les bandeko, tous vraiment les responsables bandeko vraiment la famille. On est basé au final biso to qui est vraiment à côté de tous respecter toujours d'anthologie à Moussala toujours au milieu du village. Tous respecter éthique na biso. Bonjour Ndeko. Bonjour mon frère. Yoro baksa nini par rapport au Ndeko auti koloba na biso yoro baksa nini. Ouais tolobi boye. Ba les ont dit elobami ebele. Mais biso o ya uti kolobo yo vient na ngai ya ngiringiri. Oh, wana azama salanga auto saline une affaire de 27 ans. Ensemble. Ouais, ensemble. Ngana ye, yake na akia, ngana ke box, ya travailler judo, ya va na bondo, ngana va na venir yolo. Donc to ebani vraiment très bien. Mais na likambo salami batu batira rolo bakeno Bercy abomié. Te ezabongo te Bercy azamwa na ngiringiri, Richard azamwa na ngiringiri, oh to ebani très bien. Mais de temps en temps, babimaka bango mibale, babimaka, basalara badiver bango mibale. Mais ezalaki pe bana kuluna te, ezalaki ba maître soi-disant ba maître bandal, ba ye choc ka ndenge ezalaka pa mwana mai, Bercy mwana. Donc ba ye choc na kati ya car maître azala yuana. Ba kiti na métro. Donc ba kiti na métro choc elekaki tellement makasi ba maître bazar au senga Richard akiti. Pour ça, la non à longo l'artiste à côté na car. Tant artiste à longo à côté na car. Et tant que maître yatikali. On a s'imposé. Voilà, atikali. Tant atikali, moi na longo li car. Il y a déjà liboko déjà à droite déjà zaki na kati. Tant moi na longo li car na mbangu maître atikali azongisima. Likosi et Betty na voilà et Betty na bordure wana. Na ju message wana à partir ya 4h et pas masalanga zeis. Abinanga ke no mettre akufi na zaina boulot. Na ju maman ro transport maman na longwe vu na ju transport wana na ero kuta. Vient nga oyo auti koloba azaro kote sa corps na 207 pour ake na ngo mama emo. Na landiti mama emo na ke okuta mwana mai na nga akufi. Mais biso to abana ngiringiri. Tolela na famille biologique nae
totika batiraillement elo na osenga na bino ba journaliste totia kimia totika ba lezondi bosa ba interview te na muto ayebi information te bozue kana nzela bosali a lobby ba n'importe quoi. Bercy aza mwana ya quartier, Richard aza mwana ya quartier. D'abord na âge Richard, maître Richard aza vieux ya Bercy. Bercy aza petit na biso o abandi animation bon mwana. Omona. Donc toyebani bien ndenge toza bo mais toza rolela. To boy makamba ba discussion o ya ebi aza maître. Yango sali yango libanda ezali amoni que non linga sa ba désordre aya ala taga ala takimono aye redémontrer oyo ya ebi. On prend to sing na bino ba chroniqueur borokota borozwa image mais boye ba mutunini o borozwa ne image as une information précise as une information vraie certainement c'est ça o biso to lingi yangwana to boy no bino bokota pona nini to moni que no ba trouble erosalama par rapport ba bilora ba erobunga ba nini tellement mais on si on est temporiser siko kalate boza rokota to ke rosolola na ba membre famille baza repesa mot d'ordre na bango comme ça brokota bozo ba image na kati mais to sengi kimia ezala na ba maître ezaba na sayo ba maître ngiringi ba maître kimbangu eza place kuluna te ande to le la massa na biso sali kuluna bureau de eza opération likofi zongi au sali des autres ba okango ba kena peut-être pour assurer sécurité parce que beaucoup de gens baza se lamenter ba bi que non autant juste la frontière ngiri de l'autre côté Kasaou ayoka na raté bazo banga les gens de Troubadou ba on se peut des ordres ora bani pour l'assurance la sécurité ba bazo landa ya sécurité eza siré Richard aza maître ga ya ngiri te Richard aza maître ngiri te Richard akotaka partout Richard d'abord premièrement aza kuluna te oya sali sport te akia sali kuluna ne ayero luka bitumba arobeta mape bakangie akei parce que opération likofi bisonyo to na samibeko soko lingo yo bebisa makambo to kangayo oke musika donc ngiri kasavu bandal partout barokota bayero tale bemba maître basimdia bajuba kei eza sans frontière morote za awa oya yeko lela to lela na famille biologique mais to boy maramba ba des autres au sali des autres bureau de na banjo sa remona to aye wana na ngambu maître wera donc tout le monde to za awa donc des autres zate bisonyo so to za soudé wana va na bandal merci maître na assurance au pesi vraiment boa to le ndeko na biso na limemi nyonso na monde entier ndenge tozo ka par de rumeur que non Bercy aussi a contribué papa ba obstacle ya ndeko na biso balobi que non sont des mensonges causés du fil blanc mais to rotika ngo bongo te to poussani pe auprès de la famille toka oncle paternel na edo tatale ki na propre yepe mutasaga arrestation de kona biso Bercy ya ko mena ko pesa so information ezali vraiment précise yo bonjour papa bonjour papa ko expliquer biso ni par rapport na ba rumeurs za recirculer monde entier partout que Bercy peut a contribuer à pesa mbongo ya bostek ya ndeko na biso Richard Mbata dossier ezali dossier judiciaire. Oh, c'est moi qui ai arrêté Bercy le lundi passé kuna na akene bo mana kimanseke na kangiye na tike na boko l'état na parquet kala mo lundi mercredi Bercy ake makala ba famille na ba bengi ngai poto sona bango battre qu'est-ce qu'il veut faire jusqu'à preuve du contraire c'est seulement le cercueil et le corbillard le reste c'est la famille dossier judiciaire Bercy doit épurger. C'est ça. Bercy doit pas être derrière Bercy. Comme il a fait un homicide volontaire. À la prison, Toko Samba, jusqu'à ce qu'il a purgé peine naïe. Mais dire que Bercy a donné l'argent à qui? Ngai papa le qui a mbata ngai le responsable de Babse Kezanga. Baye la ngai ta reçu moko na seli bango que Bercy a payé Singambon. Il n'y a rien jusque là. Mais comme il est en prison, nous attendons que la justice fasse son travail et a purgé peine naïe pour l'homicide volontaire. Un point très. Oh, il y a que chaîne où il y a que Béo Bercy a dobia Pesimbon. Chaîne où il y a que poursuivre en justice. Balak Sangay place Bercy à Pesimbon. Et Balak Sangay Mouto Bercy à Pesimbon. Je vous remercie. Merci Papa Leki. Congo France. Pense.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.